thérapeutique nini to mela toto luka nini to kende wapi balobi Gracien Ikoma yeyo abimi lisusu na bilili na bino abimi lisusu na betando ike na monde entier pour bomona lisusu soda de la presse congolais Gracien Ikoma aroyelo ba lisusu na micro ya rouge donc ma bezali na bimi lisusu pour la troisième fois pour na royer sabino bana monde entier fait vert et déjà fait vert et déjà pour nous yambela bino artiste alolenge na ndenge ba comédien danser ba politicien ba tout au balingaka baloba na cadre émission fait vert avec Gracien Ikoma bolanda ngo wapi bana monde entier bana Congo bana Poto bana Belgique bana États-Unis bana Canada Rolanda fait vers wapi nulle part ailleurs balobi na Vérité Universelle TV service traiteur de SCA qui Vérité Universelle TV pour nous préparer les binos ba journaliste à danger ba émission en danger fait vers avec Gracien Ikoma izawana pour nous pesa ba Vérité tout donc on a senga bana Poto bana Congo bana monde entier bo s'abonner massivement na Vérité Universelle TV pour nous zala toujours na temps na actualité pour nous zoa ba information na source ya propre ya danger donc bo s'abonner ka ebele donc minga koloba manga pasi o bandimela ka Gracien Ikoma o balinga vraiment émission fait vert désormais nulle part ailleurs Vérité Universelle TV na rolembate na rosenga appel ba s'abonner lokola bana Poto lokola ba maître John Simao donc mama Misha vraiment donc je ça vraiment qui toko balobi moi c'est pembe moi c'est sans tache balobi migolo bata pembe bon qui mi sabangungi na ndako menabi que mama Misha na Poto ngungi ani troté donc ça vraiment plaisir sans oublier balobi mami Rosita na Paris na kata bobini superviseur Papi le Congo yende grand pote à ma solo ango donc ça la vraiment plaisir donc ba tout le la ba RM Rigo Masiala na katia Autriche ba s'abonner massivement pour na Rolanda fait vert avec Gracien Ikoma bo s'abonner massivement de na robeta toujours c'était balobi mama Zozonzango Bobo Ikoma Pacho Latine juste des artistes peintres na katia Kinshasa mutaiko kanga bango sans oublier balobi des otaf mayambenda na katia Russie côté malili ya kitoko bo s'abonner massivement Pichu Ikoma mystère de l'Ouest bo s'abonner massivement famille Ikoma famille Viokolo respect. Eh bien merci et bonsoir encore une fois de plus à nos très chers fidèles téléspectateurs au Balingara Bongo Gracien Ikoma mon le Balinabino o arosé la bino maramba kitoko toujours encore à réapparaître encore abîmer les sous na chaîne Nabino Kitoko Oboyo Bibino tout le monde entier balobi Vérité Universelle TV il y a président la bisoto boss des boss maître John 12e dame na Katia Switzerland et ça m'a plaisir na cadre émission fait vert Gracien Ikoma soda de la presse congolaise aro yambela bino batalo lenge na ndenge lelo de quoi est pas nani donc on a résidence il y a papa Verkis qui a mangana donc au boyebina il y a la place marambo salama ya minene ba kofi balala na papa wemba po ezala na ngote eza place moza historique mais lelo Gracien Ikoma za apona yambela bino mutu o na olinga kuna annoncer été mais bino mo fubo mona pour yazaza boko découvrir ya mingi ko solo les lelo donc ba question za yanga et puis ba réponse za yé na ko sala mingi appel na yé à côté déjà donc et ko sala plaisir na sima caméra na lela kananga troté balobi Daniel Akani Masaro ouais donc mon invité ko côté déjà ça la plaisir Daniel Akani ya zaza des niveaux bien oui zala no ya zaza donc ça plaisir donc bien habillé. Merci beaucoup Ndeni. Kitoko trop donc ya zaza na habité autant la caméra nanga où se présenter pour na bana poto baeba nani na téléminé pour na boye na ngoloba. Bon merci à toi Ozaï na la katangeze bina to bina trop biso mambo to ninga ko tongo te yo bikaka so to bito mona na internet boye esengi le ma photo mona na po yo bika masolango ndezala to bina trop. Ouais, yebe longueur, bango bientôt bina trop toza biso à part ça à part ça qui toko makasi doza ina yo noko kate na excité Daniel Akani Masaro na biso la moi c'est pemba telemi pembe la Gracien Ikoma et ko ça la plaisir toujours ba innovation boss des boss maître John fait vert et ko fia kulara fimbu zaina na habité aux bien aux à l'aise vraiment oui très à l'aise ça un plaisir hein et aux a pembe na ta solo mo boyebi ma yenge tout fait Daniel Akani na habité donc kitoko trop na leli fort na moni lelo boye kanga
plaisir à trop. Lelo maboye kanga na palette à no bima no ke yebika biso to ninga na trop no ke ni moi cop mon appel mais but yebika travail to lingate to vanda yebika no ke travail mon appel tellement maboye kanga na sala émission yebika na ke musala yebi. Merci beaucoup donc Gabriel Mavungu c'est pénalement maboye pour ya linga grâce comme posa soda makasi donc toute la famille Mavungu. Plaisir à trop donc Yazaza Zaina n'habité tellement la différence à quoi tant pour Zaina non rappé à Zaina moi on voit moi tant sur bakant ça yo ah ba te belé ku batu na ngam ba te belé ba et ça bango lelo ezango yo te ezala no ngate ya Zaina mususu yo ebikande pesa mela ba komba ba Zaina eza ba komba ba chansara yepe afimo aza chansara yango wana ngana na Zaina peut se ka ba mbote place za ba gros bisous nga Zaina la katangezi yo ebikaka. Ok, merci beaucoup donc la Katangaise Zaina, il y a plaisir Zaina, na lingi les loto bete peli solo moi muke ya carrière na Zaina depuis quand on s'est lancé na carrière ma danse. Bon, on s'est lancé ma carrière na ba danse, na linga trop bimate mais na umeli na umeli. O ayebi mais na umeli, la bina ba BCBG. Papa chéri moto pamba place azano. Bon bisous papa. Nabi na ba quartier la terre quoi ta Korama na minute na Paris to bin ba 13 ma porte so moni bilongeza mais to le kande trop te na mambo so esengi to le ka bo eseke ma belinge kota na bina et pas les padres lisusu les padres d'identité na bina Ferrego la yebika les padres ba bisous à trop na bini sunde to ya susu académie so et papa verkis mais toana banzela musuto linga to kende yo ebika après tout et ça moi genre. OK, merci beaucoup Zaina la Katangaise mais ba orchestration tout au tamboli Zaina place dini o ba vandi sur makimia au sel musano kitoko. Bon bango tout nga vraiment na comprendre te bango tout bazana bango bien mais bambuma o to aka okuta wana et aka bebisa mamsu mais nga linga leader au kalito imonte leader nyonso tu faut yo karade mato so moni o azana erreur au condamné que o azana erreur o yo kalito imo reza mabe mais entourage nde bazanga pembe na ba leader un mos ki songi des ama benga siko ba bloka bongo mona na garda na nga band na vandi na nga na kwa na nga na hotel la ba mam na nga na vandi na nga na garda no band mais nazanan ba orchestre pese belé to kende to zali. On a mis tout ce qu'on vend non qui me va Verkis. On a parlé non va non yebika PDG Verkis de tous les leaders. Il boss des boss. OK, Zaina toki ma parcours za moulayi obini na ba quartier la te obini ba les padres et ko sala plaisir pour yorolobeza te pour bililinde koloba mais Zaina na ba partout bini mais lelo est-ce que ozape na danser zo minzi marakete à part yo Zaina mais danser zo pe oyebep ke abina rapé bien. Ba serna biso a niti ba serna biso a ndeti nga a na ba kinyo na ebite na ba série na biso a vraiment bazate na ebiti désolé pour nga mona na bini le baka so tuninga ba série wana ba mbilia dama ba tantine ba BBC on comprendre ba zina ba miliki na biso ya kopola ba chala. Ah, comprendre. So, tout le monde de côté, mais c'est un abisso, désolé. C'est un abisso, il va être à mon côté. Attends, ma petite, oh, bah, yo, bah, ma petite détinine. Hein? Détilinda, c'est Linda Makine, petit, à la bine en fort. Ah, comprendre. Aux unes, chida maison mère. Petit, on a des gars, chida maison mère. On a petit, on a Sarah Wenge. On a la Monique, bah, qu'on convoque, que bisso, bimisi, et beau. Même si on a bah, ça, bisso. Bah, ça. Dans ces heures, moi je na biso na biso ba ta ka petit na linda makina shushida na petit na nga Sarah za wengi wana. Mais na habité ça ina ozama mulayi ozali kola talent o bina pena talent pour na habité pour ba musicien ma ya fait na biso kwaze ko ba bina na talent ba ba leki bango bazate. Boko bina na tele lobini ya makindo talent de mute. Est-ce que na minute de moi démonstration te na habité Daniel Akani pour za ina malinga alenga na mulayi. Ya poème terme ça na biso moi démonstration va montrer que logo zali tango vanda oui Daniel Akani Masaro ya boezalate donc là je profite à saluer Bobby ingénieur Jal qui quitte pourquoi pas RM Rigo Masiala
Yo yebi kaka. Donc namoni senti namoni kaka non na ebité luketo électrique na benga ngoni. Yo monde o pesa kombonga na lo alobate. O aleki o azati. Nani? Oh, non la vérité, non monete. Dans na bimana mambote. So bimi singa boy sege ko ti ba mona. Ba ba ko ko boye wana e ay mabe na bimana mambote. Combien de fois lukanga to sala? Mais ba les zones peut to kaki alo babi akuna batongo balala netikara génération na bino leki biso nde bana to bimi mikolo ba ko bine pa ba faire ba ko bine na ba remplacer na ba place yo leki lelo na habité so génération o tika pa kofi bazarati lelo rien. T'es bazate à part ka nani masananga fantôme o bache nani Sofia ya popo ko fait chef tena o nyosu batika liwana ndeti génération ba ina basima so ndeti nani ni ne selo que longa na quartier la terre. Bon il est senenga na longa quartier la terre bon ya mambebe les ali sola papa la mwana mais toka kuna izala kali sola papa na mwana saina kuna izala kali sola papa na mwana ne tangu pe na olinga na zonga na obeta kali sola papa la mwana moi la loba tata no mo bimisa ba secret ngote tika biso ba suspense taka kwata ko ramana za grand na micho Paris ya lobela te kitete place wana kwata ko ramana kitete Paris. Mais pas linga bon te que kitambole pas monsieur monsieur ne pas faire rigolo la ozonga sur na quartier latin te ya yamba ne ya lo ba jama ko négliger moi si mutu na yo ka leader lo ba jama ko négliger moi si c'est ko fait lo mide ouais ya lo ba jama ko négliger moi si on négliger moi si ndeni ya yamba na e bo bebana ke ma benetou à ce Christa ba fille akanga kabino ba biloka boy n'importe quoi batika via vana e vana tout mo boya e bindule eza pe amo na ndako pe omoni pe mo pe basani pe panzani mo pe papa na mwana pe okangela mwana pe babebani batika les ondi mutu anga na mabene pe na malamu na ye ntango vanda ko ki ko felo mide bakangi ye ko felo mide asala ki boye ko felo mide asala ki boye sala ko ni tanke mwana na passe pona leka na nzela wana isala nga passe vraiment mais mabe yo kuta kuna yo bomba te wana ko lo bango te wana ezali sola papa na mwana dena ebisioti et mali sola papa la mwana jamais na ko lo ba et pas les padres et pas les padres pe sola papa la mwana ça ina mieux sola papa la mwana les padres faut sabiso pour les padres ye pas ba bien ça mutu malamu azani mutu malamu mais okolongo pa na bobe ba ne izala mama mongo to mama papa na mwana na neni mama mongo te mo za négligence et ba danser ouais oningo sande so négliger e bati wana soda tongo ke côté mususu abimi sodo comme ba mwana na za ke pananga nga mama ko bina nga bantu bine pas les patres na ke pas papa chéri motopamba bina dama on comprend la bandi tongo zaki série na o ba belle de charme ba bango tout ondeni oui ba belle de charme ba finanga si elongyo ba yebi identité ta mukulu place za papa chéri motopamba lida mo fude papa chéri ko ba jeter so sali ba ventir à bloquer lo biga mwana eh Zaina ayebi na kombo ko bloquer te bloquer oh ya bloquer je bloque oh maman n'est pas papa yo yebi. OK donc merci beaucoup Zaina na habité ceux qui au la message moko ba leader oyo leki ba message o leki hein au lancer appel na ba leader ba mabe o mona ba leader conseil nyoko pesa na ba leader au place yo leki bon conseil na ko pesa na ba leader na lobaki en ba o karalito imorote on comprend ko kalito imorote amsu mutu ana ko wele la livance apesa la mninga rapport na ndenge mobo yusko tongo yo comme mninga ba mozu décision o écarter dans ces insusu non tant mninga apesa la mninga rapport oyoki oyo c'est le mana senga na ba leader à Congo yango wana vraiment ça ba difficulté écouter na ba mouvement donc yango wana ba négligence monsieur ba papa danseuse mais ba chef na ba rankine toi danseuse o esika ba jouer mais o akala ba mbenge pe ko négliger wana za no makasi no kaka makasi no wana za la no muka. OK merci beaucoup Zaina donc ça m'a plaisir n'habite Daniel Akanya ko loba la sima caméra mais Italio n'habite to bete peli solo ya carrière na on habite Bobby ozalaki moko ba camarade ya ndeko na biso ya oazana mboka poto nani comme neko kimangai Karine n'habite bokola na etondeni ebele te oso na bandeni ni wana soi-disant so pe na ebi na bandeni wana. Voilà, Karine Mokonjo et bien mais l'autre Karine Mokonjo comme goloba a beau ici ba danseuse tout ala bi yenda leki donc mbange belé mais n'était trop bête un peu solo. Il y a des danseuses.
danseuse te mais akoloba mako etake donc na sima bato oya nanu ndenge nini biso toyebeli ye ndenge aye ndenge nini ndenge aye ndenge azalaka so ye mpe bandenge nini ti azwi baluyalu na ye so ye mpe ndenge nini mpo na ndenge moko boye abeya bacourage na ye bino bokolala na ndeni courage na ye ye to badanseuse bando bina ye ata solo ti akoma chroniqueuse envie nga na yebele ye chroniqueuse te nga na yebele ye so ye soi-disant nani te wa baleson dika yebelaka nani nga na yebele petit mo boye vie na nga mambuku to oloba eza te azalanga ne babishenge ntina oloba akoyeba vie wana babishenge nazalaka nde jo na ye petit moko boye oyebika alela nde baparisien kasi wana bokutani na cadre yo mpe waki na jo yo mpe waki moninga babishenge ke contrat nde vie na oti poto vie na biso otaka poto tobetelaka ye ye ayebai na gouverneur Pombolo gouverneur Angola gouverneur Angola siko babishenge na nazalaka na salon na ye na Londres gouverneur Pombolo Angola siko tokenda betele ndule so ekomi vacances nde bamise bakendaka abengi babishenge wana toke ye azalaka mwasi ya vie na biso wana apapa wana nga na yebele te so bakikarine quoi lelo komoni akomi chroniqueuse akomi koloba obia mona soda ya banga eloko te ye abanga eloko te ye nde mutalobi bon ye nde mutalobi quoi bon ye etali ye ye banga eloko te yaza nani ye nde mutalobi ye nde mutalobi wa makelele wana makelele ndeti na otolanda dernièrement na TV ndeti wata otako voyager non na mamube il paraît que so babetete aninga cha polémique makeba mutapesa gaz wata pesa gaz le poudre apesa ye gaz anga cha mwa polémique wana atikoche polémique entre na otolanda so peka soit disant bakombo na quoi wata mutaba gaz mutapesa luya lutia komi bongo kikarine wana wata yeba kiti lelo so koma boyisa wata okoloba nini mabeti mote mabe kozana nga na via mabe nga tuninga mamba virambo esene nyonga eza mabe msuvia za mena oloba te paza mkolo on comprendre arumo so ba desara tika mutala kisenzela bien vivre kana polémique so côté abomi azi côté abomi ye sans polémique ya ko vivre il y a polémique il y a des polémiques polémique na eza on a polémique na bon na s'intéressant na honte ndeti ya ina s'intéressant na honte na yokani ya eva mana c'était ça na honte na yoka nini en prendre ngani conseil nini ya prendre ngana yoka ena nini na c'était ça na oya été. Eh bien merci donc ezali na boyine makambo na tuneka mali solo po lobi hein ezali ma donc ezali na dozo eta mingite ana Palm Beach à tout à l'heure on habite ezali na Palm Beach kuna ezali ndule bon na ke travail mo boye bika biso mutamakam da seza solo baye bake bongoti vie na nga gabi akabo toujours ana kina anti Dubai. Bon dimanche papa na yebi que ana kin à tout à l'heure to ke kuta na ye yebi ka isa boire à moi Kardashian et bon ozali na songo la ce message mona bande ko na o ba danseuse hein to kina partement ba danseuse po yo bina o ayebi etaka ezali na bina aleki na bakesa minene mais ba danseuse na biso soka tikili ketu libanda te akoka bien te soka komi munene te soki ya ndenge nini akoka bien te na bité soki message etaka mbiaka po na monaki babi artiste musuna yambaka singa ba musicien ba danseuse ba 1900 baza na ya 2000 be bazali oui si ça le bien ba danseuse à 1900 baza na ba OP ba petit ba oya baza baza na ba mais danseuse ngelo bateka fo bina fotika lo keto libanda to lati non danseuse un jour au bala toi basi na te so danseuse à 40 ans à la canne to mona éviter 40 fois que tu as parlé si po komaka mama o tika mambu nyonso tu wana ngana na ser na bibiso automatique so tel bal fane to sola na yo sentir que li bal fanto baboga atika aza poser stable on comprend posa yo yebi kaka po anine abina kapeso mote sko na minute comme na parler jamais ko se poser nzoto tika nzoto lokoza danseuse non ba danseuse basala mambo wana na ebite yango foza danseuse ya solo lo azai ma danseuse quoi foza danser mona tonga le lo azai na mwana mukazo boyisa yo ya musique it mona ngweke ka bona bulu musique o ayeba façon yoko corriger non corriger na tout na danse na tout
Babi bino focaliser ka na ndombolo mais bon on a danse contemporaine na ballet ok na hip hop. Oh mais minga contemporaine na zana yo mais yo tamsu yo ebi ko ebi ndombolo te po bina ndombolo e ko ma passe. Tout no bina. O décalé on ndombolo rumba po yo bina ba rumba ba chacho bani. No bina mana oninga no mona po kana na talo no bina. Po ana nyoso elo te po nyoso tu ya danse. Nyoso tu ya danse. Vraiment c'est un plaisir à toi de recevoir Zaïne à la Katanguès dans le cadre de l'émission Fait Vert, donc les gens à l'aise, Azani pas l'aise à représenter l'émission, on est à toujours, mais Zaïne n'a moni vraiment donc ils ont plaisir il y a trop, au petit message n'a pas président tout balekaki, mais n'a pas fano ya yo, au tabi n'a pas fano balinga yo, ni yo pour mettre bango, au rolongwa un jour PVV au salio ya yo pour tout le monde va danser c'est belé, ah les l'autre au tiki VV, hein et pas faire la mission vers qui sur au tiki bango, ok soit. Nazanon, Nazanon, Yébika place aux anons à l'aise, il faut garder. On envisage de monter boule les anines, aux années. Et bah projet zanon est belé. Et là on a l'eau les anatans. Mais pour nous bien déranger dans notre création à cause de pour bien na yo et déranger dans notre. Et non va pas qu'on a. Ce mot na yip son que cop palme mais bitia tika surtout à l'aise. OK ça va patron. Il y a beaucoup de patron. Hein, PDG Verkis, patron il y a des gars, non qu'on le battait rien à dire. Et bon maloba pourquoi ba fan na balinga vraiment Zaïne à la Katanguès. Tous les fans. Oh, la Katanguès. Danseuse nabino ya Congo. Oh, danseuse à Congo, danseuse nabino. Oh, nyosu balinga nga mingi. Ngayo. Nabima nga trotté dans ba mambo. Mais abimi ka pona grâce ikoma. Pour déranger nga trop. Y'a mon abimba fan en tout. Il faut le bela bango. Il faut le bela bango qu'on abima trop de. Yo yebiso nga na pana to zanga ba miso yebika mele londo tinga minga pona obimala. Yo la zui. Soda de la voix à kangi. Bon. Yo yebika ka. Ba pesa kitana bango Rolanda yo. Ba gros bisous, na pesa gros bisous na Linda Makin sexy. Déplique. On comprend na pesa déplique moi ça pembe. On comprend na pesa bébé na bébé Michael. Na participer tout le monde yo bikaka o balinga nga tous mes fans nga na Belgique ba vie nga tout sola na WhatsApp o na Guinée ponga na ba fan hein ke bengo na gona tiki l'opportunité caméra ya Daniel Akani ezo na Gabon na États-Unis Amérique ba vie nga groupe nyonso ya WhatsApp mama social ni na vangu groupe yo bikaka na participer tout le monde ba gros bisous là ba vie nga Afrique d'ici yo bikaka petit na yo na bike miso otala ngo lukango pendiso na sisa neni bato bakozwa moi contact moi Facebook moi nini ça bango bien bon na copie numéro non oui ça ne dérange pas 081 0 29 50 72 081 0 29 50 72 numéro na mutu to ko benga yo wana na WhatsApp na koma Zaïne à la Katanguès mbamo o balinga te babenga nga te babenga to so aux après nazana nga bandi pe mabe oke na mabe mabe oh on échange te ki tetite ke bozoka na gani ke bozoka ke bozoka so na nga malamu mona malamu voilà on comprend OK na mali ba dédicace ici ba fa na nga ka Belgique ba onde mtu basunga nga na bandi ba zu numéro moi Western moi ça va danser ce que pas qui te oh depuis que ça va qui tokos moi liboso lidi kumba fia disque Linda sexy makinu yeso abanzo bina lokwa nyoka ngamo oh lokwa nyoka yoko bra yeso nyoka ni dega onzimi eboneni Zaina yeka ndonzimi na bina nae na ngaso bina rate talio à part ye obina na na orchestre moi libanda ko za mutu ponzi marate libanda na yeso da bande ko nanga bon libanda da na yeso ba ser nanga o baleka ba chala ba tanti baleka te o bazana minute o ba minute na ebi bangote na ebiso combien de fois na ebi bangote na ebi bangote na ebite Ok, merci beaucoup Zaïne Nabandi vraiment merci Nathan on peut si biso pour aux arts rapides il faut que les Palme Beach Nabandi aussi sinayo. Merci beaucoup na CP bye na bino mo pe yo ebika na leli fort. Plaisir à toi. Azou amabe bye bye. Ok. Yes, merci beaucoup donc toujours grâce à une comme soda de la presse congolaise. Ako bundaka na idéologie toujours à koluka actualité par-ci par-là donc ça a plaisir et qu'on recevoir Zaïne à la Katanguès na émission Fait Vert
Aropantali solo, abetili solo Karine Mokonzi, abetili solo un peu ya carrière nae ti le loi koma zaina la Katangaise et ça la plaisir. Na pesi mbote pe merci na Daniel Akani Masaro, na pesi merci encore une fois de plus na les grands superviseurs Papi le Congo, pourquoi pas na ba journaliste et tout, il y a vérité universelle na oya Congo Suisse. Na rolemba te ko pesa mbote na Pacho Latine les dieux des enfers, pourquoi pas na Deborah Moulongoy, Titi Lingyo, Linda la sexy, donc Boaraki na Baxi, les sous ça a vraiment plaisir. Pourquoi pas na une fois encore en plus na Pichou Iko, ma ministère de l'Ouest, pourquoi pas na famille Moulongoy, depuis Belgique, na Katia Namir, Balobi Josué Moule, Shadrach Moule, Sakina Moule, Esther Moulongoy, pire petite, il y a Vienne, été mes oncles naï, donc 4 mois, grâce à Iko, j'ai dit ciao, on se retrouve na numéro 6. Na Suki Wanapo, Daniel Agana Bina Télé, Mana Bougete. Merci encore na boss des boss, Maître John, 12e dame Nakata Switzerland, Maman Misha, moi ça pembe, moi ça qui toque. Bambo trop, Nasukia. Thérapeutique ning to mela toto luka nini to kende wapi balobi grâce ikoma yeyo abimi les sous na bilili na bino abimi les sous na betando ike na monde entier pour bo mona les sous soda de la presse congolais grâce ikoma a rolo ba les sous na micro ya rouge donc ma bezali na bimi les sous na bimi les sous pour la 3e fois pour na roista bino bana monde entier fait vert et déjà fait vert et déjà pour nous y ambela bilo artiste alolenge na ndenge ba comédien dansé ba politicien ba tout au balinga balo ba na cadre émission fait vert avec Gracien Ikoma bolanda ngo wapi bana monde entier bana Congo bana Poto bana Belgique bana États-Unis bana Canada Bolanda fait vert wapi nulle part ailleurs balobi na Vérité Universelle TV service traiteur de Seyaki Vérité Universelle TV pour nous préparer les binos ba journaliste à danger ba émission en danger fait vert avec Gracien Ikoma izawana pour nous pesa ba Vérité tout donc et on a senga bana Poto bana Congo bana monde entier bo s'abonner massivement na Vérité Universelle TV pour nous zala toujours na temps na actualité pour nous zoa ba information na source ya propre ya danger donc bo s'abonner ka ebele donc minga koloba manga pasi o bandimela ka Gracien Ikoma o balinga vraiment émission fait vert désormais nulle part ailleurs Vérité Universelle TV na rolembate na rosenga appel ba s'abonner blogola bana poto logola ba maître John Simao donc Maman Misha vraiment donc je ça là vraiment qui toko balobi moi c'est pembe moi c'est sans tache balobi migolo bata pembe bon qui mi sabangungi na ndoko mena bi Maman Misha na poto ngungi ani troté donc ça vraiment plaisir sans oublier balobi Mami Rosita na Paris na kata Bobini superviseur Papi le Congo il y a des grands potes à ma solo donc ça là vraiment plaisir donc tout le rôle là RM Rigo Massia là na Katia Autriche ba s'abonner massivement pour Rolanda fait vert avec Gracien Ikoma bo s'abonner massivement de na beta toujours c'était balobi Mama Zozonzango Bobo Ikoma Pacho Latine juste des artistes peintres na Katia Kinshasa mutaiko kanga bango sans oublier balobi des otaf mayambenda na Katia Russie côté malili ya kitoko bo s'abonner massivement Pichou Ikoma mystère de l'Ouest bo s'abonner massivement famille Ikoma famille Viokolo respect